Étoile de love, les étoiles. 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 On ignote. Donc tout mais la bisoté n'a pas invité dans le vraiment Nikes Bayaka Bios boye billet. Biso de billet tant qu'un grand sapeur des trucs comme ça et tout le monde qui n'a combat sapeur. À au côté on lui sous-souté à comment s'intéresser plus à la musique donc beau hésiter t'es souvent la question n'a bien beau hésiter t'es beau côté belé beau loba vraiment donc c'est bon bonsoir hein. Tout d'abord bonsoir. Ouais, bonsoir, maman. Merci, Nande, on dit une invitation à la CP Limingi. Expliquer, bah, comprendre direct les acabres. En tout cas, merci, Nande, pour accepter l'invitation à vraiment la CP. Avec plaisir. D'accord. Nike, c'est un batebele, baye bio. Batebele, baye bio. Et ça peut la comment tout le monde qui peut baye bio. Tu sais aussi présenter vraiment pour battre qui est Nikes Bayakas. S'il te plaît. Bon, et là on a rolo bagarre Nikes Bayaka batutu baebi hein. Oh baebi te na éviter souvent na planète ni mais na se présenter pour na bateau bazan na planète Mars. Pour na planète obiso toza tout le monde baebi. Comme on a je m'appelle Nikes Bayaka Père Céleste. Nzambe na bango à pole position Mozalisi. Yo basko développer Mozalisi nini quoi. C'est bon. Mais Nikes, yo m'en faut pas qu'ils aient Mozalisi nini. Biso to yebi Père Céleste, c'est comme Mozalisi n'a pas yo ki on ka lelo hein. Nebe écoute que Mozalisi pas zalaka. C'est quoi ça Mozalisi nini? Eh ben dis bien. Donc Mozalisi, donc ça veut dire Nzambe quoi. Ah. Nzambe asali ko na se na wasala batu. Oh. Bele. Donc, et ben dit déjà bien. Donc, on a comment comprendre que Nikes a ça là quoi. Donc, on a comme donc déjà petit à petit. Donc, Nikes, nous bateau ba ebele ba ebi autant que sa père. C'est bien ça. Donc, si. Nikes comme on peut dire salama tant que sa père, nous ça si. Bon, à part cause à sa père, aux a une profession sous à côté ou quand la profession les a cause à sa père. Sa père est sa profession telle na sa ba profession belé ndenge batutu ba na mikili na pe na ba collègue na sa na bango na ba bâtiment na banini donc c'est ça quoi donc c'est ça na pe na ba collègue où ils a qui sont tuni ba Lopez automatique ba Carlos Salumbo ba nini ba Dike Kalukemba donc j'ai beaucoup d'amis où ils là que non na travail na bango banini donc c'est ça quoi. Donc les jours d'aujourd'hui Nikes pas la m'rappelle na tongo pe ake musala azongi pe na soir. Bon pour le moment musique ya musala ti. Na lamkane ti lelo nga na président nga zaba menga to lamri banda lobi to la retard to ndo sola na yo. To zaika bisode to développer. Pour te développer trop na yezaba menga papa français. Les présidents fidèles quoi. Donc to sola inaye trop si le na tongo na 7h to ke studio to sisi kala mingite tongo dino image azo benga bisudo travail na déjà ngwana quoi ya ku travail munene zanga air ya fermeture di gable zanga air à fermeture. Bandi bien donc Nikes a rebi boyeke musali siko comme na musique quoi donc côté sap to le na biso yo et comme na ngote za na ngo mikolo côté sap na roloba sap déjà ezo ça la partie ya musique lelo ne yo sapé boy non sapé déjà très bien boy na leli kutu siko na bilamba kitoko ba beberi so na bikotio soto sisi ya okende parler so longwe parler ocha miziki so baraboki so barapé moi danse donc c'est ça quoi musique et ça partie ya bilamba. Ah d'accord. Donc na lobi na personne exemple mo na France tozaki na obi type mo il a gaffe. Oui. Annonce l'émission mo boy. Ouais.
Vincent Lagaffe agi nani na télé mais ti ayo koma nini ayo koma musicien sara nzembo les bidons il sera peu succès. Ouais. Donc Yannick Noah tennis mais ti ayo sa banzembo c'est ça mon avis au gros télé makate o laksa bilambo zo laksa banani. C'est ça les problèmes. Vous comprenez? Donc c'est ça les problèmes. Le problème est ça na yangwana. Donc on a vu au côté marato laksa bilamba. OK, d'accord parce que biso batebe ba ebeli autant que ça perd ba ebité que ça ata. Ti lelo na sa. Ti lelo za sa. Omona liboka bibendete. Omona oui, na omona bibendete. Donc je que je suis toujours sa père. Ça maintenant musique parce que ça pas relaxer lelo. So moni place na biso pour l'axa veste même là-bas. To vanda pour le bilambeza souti. Ba ya ba comment forcer parce que ba pecho ba uti ba so nga leo na lakisi. Lobby petit langa John Leopard relaxa. Ça peut dépasser les airs relaxa. Rishi Kanga na Lyon relaxa. Siko benda film. Benda siko film siko banaye basien banaye banin. Donc bino tout bo kende kanzela mo parce que logo ça les athées. Tu comprends? Ouais. Donc logo ça les athées. Netinga na bana déjà na boya on a ba no même lobby. Masoto so la fois la vraiment que hein Bradson n'a parlé. Dans mon mot déjà ça mon publicité. Bradson a otala Nixon a otala Nelson a otala Naomi Jonathan na Dana. Donc toi otala. Fais un sujet mo pena que hein. On pas on a tout na lobby yo aneti batu mususuté. Bisinga tenga émission intelligente. Makasi. Mais ni qu'est-ce que c'est ngali bosse zali et là on y est pour ça cause à sa père. Nem ta motiva ka yo po on za sa père lelo. Bon, ngai problème na golo baraka. Ça pesa na makila. Sur oza sa père ya koyokola o tika. So biso to yaki ya koyokola. Mais mutu ça za ka fan à quelqu'un. Mutu nyoso a imita quelqu'un, mutu ça. Bon, ngai nga vraiment de nature. Donc a créer ka biso so tika to ça so malanda ngombi. Nga déjà quelqu'un. Nga sko de nature biso formé na famille na biso ya neti ya mwa makila. Koko na biso abota mère na biso. Yoka komoni bana benge seruti. Koko na biso abota mère na biso que son âme se repose en paix. Bana benge seruti parce que agi suka régler pantalon yagi somo. Et puis deuxièmement na famille ya descendance. Ya makamba bilamba neti oncle nanga la mère na comme américaine. Américaine yem ta produisa sa production ya Niarkos quoi. Ya banzema dernier coup de sifflet. Donc oncle nanga. Ouais. Ozomona sikoyo ezate que ça pas okota na fenêtre non. So ezaki okota na fenêtre ba ajole to comme nango parfois moi sina tikaki. D'accord. Donc ils ont vraiment il aura marqué. Mais pourquoi bien ba sa père bozana Bona ba mauvaise réputation ba benga bien ba miyibi ba saper baza miyibi ba saper ba buka ba magasin saper ba bokoka osomba bilamba bilo morote bokena ka ndenga trafic. Pourquoi mauvaise réputation wana? Dis à quoi? Bon omoni nakala tant tozaki kala quoi nakanza soko zoyeba soki mwana lingo bala musicien banda banini musicien na muibi musicien na muibi musicien na ngazana musicien na bandi musicien na momeli diamba oui o ba mela diamba bazali na bani lelo so mwana bali musicien c'est ka famille bongi quoi donc c'est ka bando ya ba poto c'est ka ozana vie bien mais na kalezaki non même moi na ningo sa musique ba lobake non on comprend donc c'est ça quoi neti la sap eza na batu oyo babebisa sap lelo epesaki sap neti banzela mo boy bato babebisa sap mutu mo boy ya kasazo biso ba makambo biso to boy ya lelo o to boy lelo zo mona mutu mo boy akokuta bat na restaurant azoye ba place wa kosa délire te délire na ye kosa bat bazo kolia bat bazo lia na place à délire te bat ba fana na bango mona pou aye ko déranger tu vois et comme dérangement siko batu wana mbazo fifingisa sap sap lelo komi a télémaki kaka il était comment hein?
Dans la question, pourquoi même saper ba bino souvent ba PD ba biboeke saper d'ailleurs au son belambe za passe saper alingo pesa derrière. Pourquoi poser sur la réputation ma bebongo? Bon, nga vraiment l'écouter à bête na mona nga saper wa pesa derrière terre. Ah oyoka. Moni sap. Et l'oro nyo surtout eza na batu. Moni sap. Sap ezali sap net ba biso ba sap to mema on nenga showbiz. Ouais. Comprendre? Oui. To mema to kota sap na nenga showbiz. Dès l'autre mona ba petit so ba léopard ba John Léopard. Donc mona le John Léopard azana carte ya ba artiste pour na sap. Aya poto na e pour na sap. John Léopard. Ah. Sap mema na ninyo. Vous comprenez? Mais à ça appelle systématique. John Léopard appelle ça systématique, mais droit systématique, bobeta bon simana, bon même non, appelle ça monter. De ça œuvre nae, na art nae. Pour ça pesa art. Ça pèse le mot y a plaisir. Débat d'oiseau loba qui ça va te ça dans l'unité. Eza ba saper rebelle ba confirmation ba lobi boye ke monde a saper monde mo mystique ba mbale beye ba pesa derrière moi mo ba kitoko atelema basi bazo koya mais nzo kanda pesa kana e déjà derrière likoni kaka poko ka azwa mbongo poisson basat osiko nga na ebite po nga demande na boye ya ona oloba ti mutu po ke ne pesa systématique neti ngo senga nga systématique mais na comprendre te parce que ndenge zana neti nga ma linga ba momien lela ba momien ezo empêcher te ezo ko empêcher te po siko neti nga mutu le na kende nga ba ozwanga na systématique mo te ke baby et baby makasi siko elo na ina lobana nga pe na yoka on neti yo na yoka que Jomo boye mutunabino mo baza systématique munabino mo systématique mais nga systématique na ko témoigner parce que j'ai pas vu mais na mona les tout ça boye na ba yoji wana mona tanga ba kombo ezate na ko peke oh petit no ba bengseke na ndako Louise ke no sani Louise magaza tiki magaza ke na ndako Louise ke lukane bosiko nga elo ba kina osala tango tunoko mwaka fils de Dougou député ya fils de Dougou ngo peso mwa mbote apesa mbote styliste bonsoir ça va bonsoir ça va maman na sepe aussi nimboy pardon ouais styliste apesa mbote allez fils de Dougou bonsoir donc le ya koinda bon mais tozo vanda na biso boy to na biso na kwe moko to vanda biso tozo développer ndenge za kaka bon ko soki ba bilamba ngo za ya bimo pourquoi bolati la on a ba étiquette belé na nzoto parce que moi so na sombe lamba nga na kati étiquette na boaki na poubelle bon siko pino ba saper pourquoi bolata na étiquette siko na monde ya sap na monde ya sap eleka na po ezala nango au monde papa mbatala ta bilamba na étiquette na monde ya sap ezaleti voiture non lati beberis no ana boy beberis na yo bato bayebi o bayebi te bayebi onde to tika ngo ya ni voiture eza na plaque est-ce que voiture ezotambola na plaque to oyeba neni voiture oyo ya 92 ya donc c'est comme ça quoi wana eza plaque système à la sap parce que oko qui n'est jamais pas bokilo na betikete belé ba bokilo ba noko ya balelo eleka nango donc au club na yambi oye pesa na ba publicité na ba bilamba no ya musola tina ba étiquette mais ça plaque bokilo au speaker bokilo ni koza saper bon moi siko pourquoi qui saper en siko saper yoka me so moni sap et l'oro mo siko ba comprendre to moni sap siko ndenga na abona lela ndenge masa nga président nga papa François Latara so na tali na biso Latara bien siko soke tout na mutu so papa François Latara bien ndeni vous comprenez tout na papa français comment yozo ba Latara bien vous comprenez d'accord OK tout na ngani mutu so sap akobanza fala ta jeep faut te lo moi minene fala ta c'est pas ça sap ndenge za bonde baba ki sap échanger ma mebele échanger
Vous comprenez? Nikesi yo penza yo omimona yo penza king ya ba saper quoi. Aussi Moni ngai. Ouais ba saper. Otuninga vraie question. Oui. Si. Ah bon, mais tant que si navanda oui. Oui, tant que king. Tunanga ni pourquoi? Tunanga pourquoi? Moni mboka ngana to sola. Oui. Yo no ozala kaso yebinga pona sap. Oyebinga non pona mamusume nga sala na sala babudo nde mona batu balonga na tongo na lamuki tongo na kisala. Na tangelo komba ba collègue na ngati. Mais elo na koyebisa yo. Ma collègue ngo tangi fils edungu yana collègue no musala. Te na tangi fils edungu te. Na tangi ba collègue fils edungu tozana fils edungu. Na tangi yaya. Font Jonga Kitoko Jonga allô. Allô. Oui, non, yoka. Ouais, on comprend maintenant. Oui. Donc, ndengezana. Donc, tant que king. Ngai yoka meroipso. Mboka oto za ya Paris oyo. Tant ba guerre yindaka, ngamboko ya Paris. Na bundela. Je suis fier. Donc, bundela pa fona tonga pe ba 5 yoka na meroipso oui na marque tout. Oza ke bato bazo landana na be stade. Et puis ya mambo ebele. Na yeko tcha na tangi masa na ngamo boye. Les rois des tendances, voilà la tendance, Bolison, série mo sap, biso bandi sap na vita imana. Vous comprenez? Oui. Que mambabe miso yo salo, ba Richard King basala. Si. Ba Richard King baba non vita imana. Na ba cassette. Ngana banda deya ko griffer na ba cassette. Mona ba Bolson kuna na Londres babi ke non, na ba Londres kuna ba ya Londres babi ke de to sa bopo, moni le mambo so de na Paris. C'est les cas on a ba Londres. Et les cas on a ba Londres ba danser tout. Les rois ba Londres ba série ba mbonga ba danser. Ouais. Comprends? Si. Ba biso na betok wana ba massa tout ba boneni. Yo za saper ba congolais, oza saper reconnu dans le monde entier, oza no ka saper ka ba congolais. Mais reconnu dans le monde, ça veut dire quoi? Donc, na Philippe plein. So na ke na Philippe plein ba respectanga. Na kuta na ba joueur, to du pe table ba pousse mpani to me la champagne. Et puis so na ke na Philippe plein, ya on a boka na nzembo yo. Est-ce que yo na Philippe plein ba edi yo? Est-ce que so ke ba magasin tout na ba Versace? O tie mutu neti tanga ke somba tanga na bandi Versace, ba zero ba bi Versace akufa. So ke ba émission mona ke jomo azera so ba joana ba Versace na ye Versace akufa muso abi nga ba bilamba ba Versace na la tangote. Mais lelo tous les aérois et comme ikaka Versace nin donc na la musa Versace OK na Philippe plein OK kuna lelo ne na lobano so OK na Versace Philippe plein oye alors mi bengi yo kinga ba saper tant que kinga ba saper kingi nous ça rappelle ba prince na simana e obimisa nan tangi nga ta ebele na ta fula batute ebele yoka ngai monde na vandia oui na kutu na kamu to sola ba mamba o ba fitilité ba pam mo mututu ba bima na Paris aza pembe nanga tout le monde. Vous comprenez? Ouais. Alors, nous avons une question de tout le monde. Il faut que tu aies un micro, tu bando tout na bato. Bah, il y a des amis. Que nous avons un peu mis. Tu vois sur la musique, musique le lot na bise kangi. Tokoya petit. Tozoya malembe. Siko na ba fitilité mo bon. Non, les affinités, ça partie à question. Les affinités, faut peut-être respecter la question. Comme ça là et tout. Présent ça va même papa français au fascia na kanta la zemi. Barazainga kanta ya. Ça perd Mikolo à Simbi Paris. Moni sapero mikolo to benge barrage inga kantayala saper ni yango simbi Paris saper nani kantayala zemi ya bilamba barrage inga ya somba bilamba 4-4 5-5 to le kala ba question mais oui mais siko yo bibo saper yem da simbi Paris na minute yo saper musu peneti na moni ndeko ya biso ma akomi alobi boyeke ozobosa na ezape na confrère na yo moko pe mikolo pe ya lobi boye makamba bilambe si comme kama ba montre ogolo bani na ça
Moutouna moutana boule na net il y a battu sous balata bijouté. Yo forcé moutoua que là ta sénèche or. Moutoumsou n'a zaboye, za gou na gou. Léonet na poto de toi boye, net singa le son na moni moutou. Moni sapé à sola bilamba. Moni le na poto de toi boye. Il y a des gens où ils que non, les lo net singa na boye. So kabeni nga bija or. Ate amune ndeni. Na la tangote. Pendant moi na bimay batu ba uta ba Afrique wana. Vous comprenez? Oui. Donc moutou na moutou, ton dimi nga na dimi na position na. Oui, parce que mais y en a habite. Y en a lobby yoka ngai. Yoka ngai. Makambu ya basapi alalisi yango à côté siko ya bibo yoka ngai. Po anyo na kombone na émission na ngai. Ozo mo ateke no yo solanga. So bazo senga. Yoka ngai. Mama, public wana. Soyez moutalati montre nae. Ils a choix nae. Alors ya opposo to la ta montre ne wana. Montre ne de bilamba. Muso rolling a Rolex. Muso rolling a donc ba montre ezebele. Ba iblo eza ba bilo rebele za ba ni ebele zali. Donc mutana gunae. Est-ce que yo mutaro ya imposer eloro yo la yo so linga ba sac à Chanel. Mutaro ya opposo même sac à Moschine. Non. Moi, je question sur les bêtes. Ngana sapé dans sur la veste. Avant sur la montre, il faut sur la veste. Ouais. Repas, sapé roba nani parce que les logos sont ma montre. Sans changer non côté. Libo ne est égal à wana. Veste c'est ce bimaka. Aux a 10 vestes ou 20 vestes, c'est 5 montres. Donc na comprendre que ça sapé. Moko na bando chaka ba libo no ba montre moka ozoyaka montre. Montre comme libo. Sapé za saison. Betande anengeza idéologie ça il y a quand net quand ya la barrage ainga betande ni nde quand ya mais yo siko zo coupe quand ya la bon siko ce public a pesi combat mutu olingite po ani yo pozo mais zo comprendre ngabi mes émissions na ngati oui c'est vrai na kokumisa net yo na kokumiso beti danser boza boya mabatu musu obeta masolo ana bani OK ya na subi montre ngo bando tamba na liboro boy nanda kuna bio bando yaka sokoti liboro boy wa ba fitilité bani de tozo ba lelo mondo 25 na regretter trop parce que nga lelo na boy na moni masa mo za ancien avandi boyne nga na vandi pour la mamba bilamba na moni ga ke no donc masa ba John quoi John Leopard ozo pas pour nga lelo na boy so dwinga moni nga pourquoi ça sous émission dans l'axe veste. On peut canter à son bango ba 4 mbamo. To ya to solo la musique. Tozoya. Bon écoutani otuninga ba question moko na ebisio. Oui, tozoya. Muta na choix na e. Tamola arabe. Ko le maté. Tsara libo. Donc il y a des gens on a fait na papa wemba. Ngana vanda vie beaucoup. Tozoya ni kesma lebe yoka ngai. Yana zoba ngana vanda papa wemba azala même na oyoka ke azala monem ta regarder roba bilamba. Ya zala na kesi mona ba tiroir, ya ba montre tout ya vie. Donc so na na montre na mo pour l'accent bo etanga soni pour na mo na ngoya ti goutte d'eau. D'accord. Montre à 12 000 c'est pas cher. D'accord. C'est pas cher. Il y a des montres. Vous comprenez? Il y a 200 000. Moutuso, pour la ça montre à 12 000. Na obanga na yoka soni. Parce que c'est que ça va l'échec à montre. Vous comprenez? Tous les cannabis sont tout na to sur la masola bien. Pour nga masola la beta on su toi masola banti valeur. OK. Yo nga na roya na beta wa masola banti valeur. Ya mutavanda la ça veste. Ya yoti. Veste na yo eza batute. Ben oui, OK, d'accord. Ben les jours d'aujourd'hui on confirmant aux anoka saper au tika saper donc na monde à saper oza toujours quoi. Naza bango mama. Naza na bango. OK. Ya relaxa ba veste était maintenant musique on a obete ya musique à sap. Musique à papa mbatikila ibiso za musique à bilamba. Yemba betande forme nde batala. Elenga otala elenga omone elenga olula. Na leli neti yo monte na leli o mabe kitoko trop. Merci Nikeso ebike batuni biso yebisa biso ndeni ni boye bana na papa wemba première rencontre na mine za kandeni
Ah ouais, si. C'est une vraie question. Hein. Papa Wemba azaki ami ya famille. Aki déjà na oncle nanga américano. Tant bazo sala ba production ya banzemba banyankos, ngana aki jeune. Jour muso liboso nakutana na vie beaucoup. Nakutana na hôtel, nakutana na limité na hôtel Okapi. Na ebité sur les alakaka. Na yaki na ozwala repa oncle nanga américano. Nakutana vie beaucoup mais na lata c'est une époque na lata pantalon mo ya Kasai Yamamoto. Lelo ba nouveau ya ça ba e bien monté. Kasai Yamamoto na pile mo ya Kasai. King de King Kester azara nango. Na komi beaucoup la tuni jeune anani. A ebisi vie américain ebisi biki non neve na ngai. Abia alati bien banini. Et roleka nango te rokutana na beaucoup na ki na ba massa mobwe groupe mobwe pona tanga kombote groupe wana bazaki attaché déjà na vie beaucoup nga siko na ki na ba massa na kati et yaki toute façon ba ke kuta na vie beaucoup nga ndoza na kati jour mususu nena ndoko beta et beta na mamutu ngai vie beaucoup mta vota ngai nga luka beaucoup te beaucoup mta isa bango ke mo pétieux Petu la komene na nyoni kensi baka mwana ya balandu bayaka abi mwana balandu bayaka abi me bino bo belema bo petit oyo ti na yeko kota na yeko intégrer Papa Wemba abendanga côté na ye ti bato aloba trop donc ti ayeko kufa tozala na ye na beaucoup donc boyeba ki a partir à Kin après mango boyo okuta na poto na mikili mais na parti à qui n'a qui petit ça na oyeba souté jour à tout na petit à beta la forme danser oui oazo na ba azosaka na ba besoin na mikili na somba relamba lundi ti lundi moni lundi so tuni bango ba yeso mo yoji nga somba yoji na magasin ba benga nga tuna batu ti lelo bato bele komo na bango yati na yoji on na tuna yo est-ce que yo na Philippe Land ba yebi yo biko na baxi sumusu est-ce que yo na yoji ya mamoto to na Vexas ba yebi yo parce que biso ba kombo eza na yoji ya mamoto kombo penza ke non ba komi ni 15 bayaka donc so yo beti ni 15 bayaka ba pese mo 20% somo pona somba neti na film nando somba s'il vous plaît nando somba lamba lundi à lundi na poto ao yoji kutu koloba même pas pona yoji mo ba no benga nanga oui si bazo tout le monde na Louise ebsinga bina mais yo lingo doxanga oni bilamba to ba collection tissu sombi siko zo linga na ko mataire na leka na sima na tongela parce que nando somba pas mal chaque lundi nando somba on va poser biso question le biboyeke Papa Wemba ayemba aboka na banzembo ebele parce que ozaki okoyiba bilamba ya magasin pour kabela kaye yango esala ke papa yango esala ke o rapprocher Papa Wemba le bani pour na question donc ya le biboyeke ozaki nonde moyibi ya okenda oyiba ba magasin pour kabela Papa Wemba pour Papa Wemba aboka kayo sikoyo omoni pona mama moyibi. Pour Moïbi, je suis désolé. Déjà, na abo ina moi na mo même na parler na ibate. Moni na poto na abo même Gillette. Ozo ranga yesa mutra fun la matoi. Même Gillette na ibate. Occasion un jour na vie na so na iba pa fa faire 1 million. Na moni ke 1 million to 2 millions, 1 million pe belete. Fona iba mo boye. Taba o qualifier nga Moïbi mais surtout lambate. Et la mort se va nous pardon na kata Didier Nzonga lobi bena tout na e bongo kiboko les awapi Didier Nzonga ay bongo kiboko les awapi mo konti yebsa Didier Nzonga kiboko le setondaki tanga tinda nganga mutasuka tana bimaki na yeko memele sango ke Didier Nzonga so tondisi kiboko bato tika kuna so tondisi luka place so tinda bango Dienzongo sa tondisi kiboko mo konti respect ba ya benga roi ya yoji anazo e basusu te ya nanya si Dienzongo a roi yoji donc on dimie Dienzongo sombe bele si je confirme il pas sombe bele na yoji donc nickel tant que ba saper on dit mana nya on
Malgré tout combat, Dienzo, on a écouté. Pas Babiso va combattre Kota, mais Dienzo, c'est un jeune homme à féliciter. Aza pendant mon konzi. Il y a Yoji. Le roi de Yoji, c'est Dienzo. Roi Mousso Azata, c'est Dienzo. Et ton bébé bien déposé comme ça, Dienzo aussi. Quand on va déconner, va saper, on dit mal. Yandimarae. Bon, on dit, c'est trop dire. On dit ça. Sap n'ezana na rokumisa na rolongola mutute na rocha mutute. Sap eza ba moment. Didienzo otana yo sabino Didienzo le roi de Yoji. Lelo na roye biso muneti kanta yala ba jainga donc nazo biso ke ti lelo donc ba pièce yo kanta zo somba. Mutazo somba ngote. Donc ndenge za boye na kokende donc na rolo bano ba saper baza otali muteti petit na sapo de Palaisie. L'homme à ballon d'or. Ça peut dépasser les l'homme à ballon d'or, baby ballon, babanti baby ngenge. Oh. Vous comprenez? Ouais. Donc les aboué, donc bakati Samson Mandefu. Babanti baby makasi. Mais l'homme à ballon d'or, papa range. Abeta mushino na ne na ezo simba, ça peut dépasser les hein. John Sambi, soto kepe côté papa classique, papa French. Azali. Zaba menga papa Francis to ke na Londres. O mona vie mo boye aleki roi Salomon na bilamba. Simon Mbongo. Simon Mbongo aleki roi Salomon na bilamba. Siko rolobani. Oui Bible exception roi Salomon na bilamba tu ko le kabatu tu. Alata ko le kabatu nyos. Mais siko to ero découvrir na Bible babosana ki vie mo na sali nzembo na imna nzembo. Vie Simon Mbongo na doki bilambe bele. C'est ça le problème. Bilambe Zara Yojite, toute tendance confondue. Nga saper, il y a griffe mon corps, à saper. Donc, si saper coupé, faut la ta coupé, jean, faut la ta jean. Lamba yo carrément na griffe mort. Oh, là saper. Donc, yo saper multifonction, quoi. On a ta marque nyos. Bon, saper. Na tongo so okuta rola tapé, la type chemise ali pour ta bazin. Papa pourquoi pas? Papa mbabaki na ba place po na ucha ngola ta na ucha na comme na ngola tara ngama sa balex fumis ba kolivila te bale ko arriver que ba benginga mais oh ozobima bona ba yoji na o banini e ba no saper mo ba reverse faut zonga palais moi Versace moi blouson moi nini ba no ça bien mais ça perd vraiment faux. Comme à peine à âge mon tout tendance confondu. Mais comme à peine à âge mon boy peut faire style là non oh bundara bitumba ngoti na suka pe bitumba bazo bunda on sait que ba sir na bangote yo so bando luka ba vidéo place on na vanda na finga mutu nga finga ba tu pour bango tout na mona ba mikie mukolo mona vidéo nga na finga mutu la singa donc c'est que ba tu ba komi danser. Donc, ceux qui battent dans danser, na mimona king, non lobiana ya basaper. Donc, c'est que na ofinga mutundeni. D'accord. Tant on dit manab so que vieux mo Simon Mbongo aleki batutu na bilamba. Ouais, mais oui, ça déjà bien. Na Londres so que kuno mo be stash seke. Ba beta forme. O que zo mona ba Richard Botoul, mon pote. Masanga Richard Botoul na Londres. Masanga Richard Botouli na Londres. Bête forme. Mais ce qu'il faut comprendre de kaka, et l'on a eu ça, il faut comprendre de ba valeur na e. Soit comprendre ba valeur na bête la forme. Au monde c'est bon. Pour bisoper, tu comprends ba valeur. Ya omoni lele comment mutoko finga, hein? Pour bo mimona ko komi danser, faut tongo eta na bando finga. Donc yo mona wanza ka bien se ba finga yo. Donc se ba somo. Donc se ba finga za pouvoir mo boy. Et yokani, c'est que yokani. Non zana, so bazo finga o seko yokani. Soko yeba ni te lo fingonde. Yebsana ba. Ba tanga pe. On a raison, on a raison. Yo bani so bela tongo etani, monde on étoile d'amour. Hein? Wa kitoko ngam na ebiso. Ko bako chako dutite. Mais soko tongo so etani. Soko monika ba tout bando finga yo. Oui. So kokisi 20 bateaux fingo na journée c'est quoi daze so bazate c'est que bazo monoté aux affamoté donc ya so moto nikes na la question mususu bat ba bi nikes azana na voix le kole ya kozika azana na voix te l'on est poussé à comme chanteur et ça parce que quoi za qui permet na papa Wemba Azeli d'abord vient na ya daye sima
la kisaka moi qui est pas capable de payer à koyemba ou comment? Moni pour la voix net ya rozika voix rock ya rozika te mais ya ba voix rock ba voix danser ba voix sexy mais ba momi ba lelango so bi allo abi ke wana ni 15 ah douter même yo non ça lobiso na bengi yo na tongo allo oze ba ke ni 15 ba ouais c'est vrai vraiment Zaini qui n'a confirmé ouais on comprend bon voix rock Madilou Défait Madilou azara na voix rock anoy ma danser Jacob Desvarieux voix rock Gaou Oimba sous les vents na Céline Dion voix rock oui comprendre et aba voix moko na sola na redia miss ayebisa ngazoka avato yemba na nzi banzimo mibale to saki na ye azoka équilibre oyemba ayebisa nga abani ayebisanga bi ni 15 voix nous au travail en trop c'est bon ma voix unique au monde a été ma voix mon ba tout souta bazo yemba et ça la mingi au ferré au ferré te etali bobi o hérité o hérité te parce que batouana tout te parce que batouana tout bana ba voix mon corps mais Kofi Olomide so azo yemba ba mo yeba mo pao si parce que ça va voir mon pourquoi c'est là qui n'a nous que vient na o papa emba ku fasima o comme chanteur pourquoi les là qui vivant au sein la nignoté carrière na betelo lisolo na betelo lisolo mo boye na betela on batipete moni Norba de Paris Norba de Paris c'est un pote c'est un frère Massananga Norba de Paris abetaka de la musique. On a un musicien. Mais non, de Paris, ça a des musiciens. Abeta déjà drum, azara drummer. Non, de Paris, tant à sali après même c'est mon aïe. Parce qu'à qui masse à mon niveau à Congo Brazzaville, à qui proche. À rapidement proche. Bon, non, de Paris, tant à yo ça la banze momo ceux qui kanga fwengi banini. Ils rappellent bien. Bon, ngai non batono quand même trop ayo contacter tout ça banzimbo donc tout ça remix ba dernier coup de sifflet toke studio ngana Norba de Paris banda 19h-5h du matin vous savez ma programmation bani lobby na tongo na ko mona vie beaucoup parfois même peut Norba ba lisolo ta ko mona on lelo na mona vie beaucoup na bavon type moi congolais boyem taper ça pe banzembo na so vivre yem ta no sala trop. Bon, dans nos bêtes, avait beaucoup de solo indirectement. Vieux, Norba, was chez vieux. Na olné. Na vieux beaucoup, na vieux, big Norba, n'engeza boye, Norba asali nini, Norba asali disque. Single. Donc, n'engeza no big eza bien banin. Vieux big a sanga mekate, kosarate. D'accord. Carrément directement. Doyez-moi boya. Via boya epsinga bi kosala ngote. Ouais. Kosala ngote. Tano ki via bi na kosala ngote. Bala moko totika no ba place aza so azola ndanga yebi. Totika programmation ya dernier coup de sifflet wana. Ponga na no fination ya ineti disque na. D'accord. Avant la kenangola. Ouais. Ozo komba totika mais na ina idée wana papa français yebi. Ça va menga yebi ba massa même stage mais non ce vient non papa wemba ça que ko mekate ça veut dire que andima yo jamais ko la chanteur tout nangani te ayebaki moni disque ayebaki lelo nazo comprendre pourquoi via boyaki ça ba mambo belé l'art mbongo disque te obengi frère moko boye ngana osala disque te on a bengi frère moto karama na enda immeuble toto karama na appartement na ebisi frère Matou ya kobeta nga kita frère nani ya kobeta nga seli banzembo s'il vous plaît na vive la musique à mobimba voir même que fallait na bimsa disque mais ba ebisi nga tardé na nous pour vivre la musique en bas surprise nango bango ba bimsa mais na ebisi bino boza décidé
Même petit dans Émeraude, dans Londres. Na ebisa petit dans Émeraude, dans Londres. Na ebisa petit sœur, bon, au cause à la décité. Na sali disque mo lelo ne na aboye. Na kosa ba délire mousouté parce que tous les bons. Chance ko nga na kuta on a teki banzemo. Et mon na ebisa zaba, ta le to uti to longwe 7h du matin. Nga na zaba menga. Ouais. Na président na 7h du matin. Et puis to là il place moko. 7h du matin na studio ti na 22h. Ouais. Quelle galère. Na 10 niyo musique c'est l'argent. Nga même les qui na nga la ninga. So ebisa sa musique na ebisa non parce que so bimi, faut bimi ça faut bat bayoka. D'accord. Alors, donc la musicien au coopérer la musicien, toujours c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Donc, faut bon. Tu vends pembe na Papa Wemba, à travers à Papa Wemba, apporter au quoi, à conseiller au banini. Là, on y peut souvenir, on goye, ça bien bien, oh, Papa Wemba, ticket là, yo. Papa Wemba, il a fait Nikens. Non, Papa Wemba, ça, Nikens, c'était Papa Wemba, ça, il a pole position. Père Céleste, Nzamba Poto, Mozalisi. C'est Papa Wemba, Moutasala. Les lonés, na le banou. Moi, tine au moninga boy. Ouais. C'est Papa Wemba. Donc, Nazana Wemba, Nenalia. Dans souvenir, ni à bio, Kolo, bah, et pour na Papa Wemba. Donc, si c'est les solo anate. Moni lelo non tuninga Papa Wemba Koufis ma salle musique. Si je fais ça parce que tout l'orchestre ba na batu na bango. Nga na vivre musique na roya lelo na c'est vieux, na beti pas ko vieux na salon. Ba sali nzembo ya mita. Boloko na kata boloko. Na butu 3h du matin. Non. Na ukia onda mona bi non vieux fatana nzembo. Na ke na beti ko vieux Amazon et mère Amazon ya fungula porte. Na robe de nuit. On ne peut pas ministère monsieur du problème. Ah. Oui, bien. Oui, donc on a évité m'expliquer biso, ouais. 3h du matin. Après, maintenant, là, la 20h. Oh. Ko, na ba quit na ngai. Oh. Vous comprenez? Ouais. Bon, afungo li porte à l'obi que non. Atu, oh, li kambutu bo li kamni. Ba ko tsanga na vanda na se vie. Monze mwana mita. Lobby. Et puis na viva musique ba mixa nzemo mutafungula ngezalanga. Oh. Mutafungula nzemo. Ba vie tu baloba banda vive banda. Nzembo ka nzembo esili mer. Oh. Na ba fungula ne même ngale ne na boy. So na nzembo esi so za ba menga ina oboya. Oh. Parce que esprit mo ekotuana. De vie aya afungula nzembo wana na mita abwakinga na bwakisi bato na linga ko bwakisa. Donc, qui vient mon boy, ou à Salangane na alia. Et puis, la musique, on numéro parce que balingo bois kabango. Problème est on peut sabango. Et ça, le numéro artiste, on peut sabango. Ouais, continue nos solo, donc. Vous comprenez? Oui. Donc, Papa Wemba, pas dans qui n'importe qui. Les lois ont la battu tout le Papa Wemba, Papa Wemba, Papa Wemba, non. Misusu bisom toya na bango. Na yebi jour, na yebi air. Ah. Et puis Misusu même Papa Wemba benga bango na fontaine. Oh. Papa Wemba otinda Cornélie bengae. Papa Wemba benga bango na fontaine. Ah ouais. Papa Wemba, oh non nga ke yibela Papa Wemba bilamba. Papa Wemba asenga même batu bilamba te. Ah. Ngana mona ke masa moto zane Papa Wemba senga basi swa. Ouais. Papa Wemba tinda mutu te kende ko yiba. Neti nga na rolo ba bona lobi pona nga. Na ti o mona te jour mobe Papa Wemba ebisinga ke non neza boye kende ko yiba. Et puis Papa Wemba nda conseil biso même mama basi belé. Ah. Voir même Papa Wemba nda conseil biso même mama basi belé. Petit bo comprendre. Boko comprendre. Papa Wemba ba place otu ya ni ataki o esimba kite neti ngane na boy beaucoup la linga na pona boulot mukolo ta na bige vie boulot na moni na sali trop via fachara et puis pona ke nangola via fachara esingo ke sa nangola kende kin pona kin baozela mais na kenda makasi na ngati bon makamna inosa kuna ti pesimba. D'accord, c'est ça les problèmes. Bon, on est da fonda ki Akaïda. Moni masola ba ko fondé ba Kaida na janema parce que mukili mobimbe yebi. Mais ba tebele ba ndimaka te keza yo yango leo na fonda. Moni nga pona fonda Kaida mutaila nga boule que yaya
batutu amoneke papa mana olinganga muta ilanga bulu ezala onos limbambe Hakim Prince de Lausanne bango bayebisaka ke yaya c'est bon vas-y vous comprenez babato lelo na kotanga donc ça veut dire que eza idée na bino nyonso bino misato no cité te ezaki idée yokanga ezaki idée na biso misatu te graine moni lelo zaba menga président oui akoyebisaka ke ya cause obike yo koyembe kosimba nango mais zaba te mutafunde orchestre lelo mutakoyebiso moni nzete ya manga oyo soko kuni nazape ngate nazape na bamasa ona ndoza na bomisuna na tina otanga bakombo te o ezala ke non na voiture azo poussa parfois nga mpani na biseke lelo funa mona beaucoup oui ozo pas démarrer anga le funa mona beaucoup na kepe na ndo se vie talabo nga na ozo comprendre ne chiza ne chiyo ndozana ovandi obi na osala site na ngai et dit nos images abi oui ça la site bon si tu ne le comme il dit nos images non et comme bambouye marande bat baza eza oui ya on habite eza yanga même baloba musapi moko et sur la longité dès le on a ça disque je suis avec toute famille mobimba na ba mona na tête tokena soto longwe na tokena Irlande na mona Willy Opele là non ni solo ya fondation ya Kaida ya on a lobité ya on a lobina okendeti soto keneti le on a ça disque na force abatebele tokena na Irlande na mona Willy Opele là mutete le Japon na mona mambo de Diblé toujours dans l'espoir plutôt de Diblé baba tout monde baza que non soyez pour les lits vous comprenez ba conseil ba mambo belé donc mutasa a disque mutasa elo yemote lelo na ina ba na sala Kaida mais na yebisu preuve ne monter na bo ça assemble na bo ça assemble parce que kotanga komba ba tu na onzu bete mon pote on limbamba za na Hakim Prince de Lausanne azala kawana tokei tokenaki ndule na beaucoup parce que maintenant ça na ba bangwana ya tout le temps to comme na ndule baba singa yaya onos na kangalika mbo singa yaya mafuta ntaba bali ya ngotango eza na moto et puis na epse ke yaya ngaso na sali plan boza capable omoni nga ba bundala bo wana ba tatiti gana ba mimiti keva parce que pourquoi toi qui deux mouvements na Paris pour bo vendre na Paris ya ki grave lelo ba masa fu ba mona loba lelo ba ndeko kima so amoni pena ke ba ko atali ke ba ko température ke inda to bunda ba voiture panza na ba net Richesse Cramwell félicitations baba to ba mema kombati na suka lelo boro poto vanda boy eza héritier na fils donc parce que misu to zaki ba pena ke non ba ndeko kima na Kaida Akaida mutalongo azata Akaida za état esprit mais Akaida yo comment no zanani comment no yanani komba nani ya yo comment no yanani ya nani ya yo amboka zanani te to tsheka komba city na yo komba city no yani ben ouais 5 étoiles de love 5 étoiles de l'homme tous les bateaux ba ya na 5 étoiles ata bakimi oui attaquer wapi so ba moni azo déranger ba bengi au moins na 5 étoiles moi na 5 étoiles on peut ba lingo déranger batu ozo ko moni boro mukwe kufa fo boro muswe bima na Paris ngana monake e koma état de mais boka mwana na bien raison ngando za susu pembe na binote amona ra lisusu yokelo mona ina lobana yo yokana lingona ina lobana Akaida eza déjà grand famille Akaida eza grand famille tango mutu akoli batu nyonso tu bakotambola na place moko te mutu aza na objectif na ye nde tozalaki na kati ya Akaida toyaki na bandoki basongisongi miyibi babandi sikoyo ndenge eza na ta bosanga nini na lisanga lelo lisanga tu même famille bana tata moso bokoli mutu aza na objectif na ye mais na moment oyo nga na vivant na loba noki Akaida ya vivant loba un jour muto na Akaida longo na famille Akaida nalingaka yoka meko yebso nalinga mutu fo asala kombo na ye mais bokabwani
L'aide à Sibokabouane, ça veut dire que ça sous-souté, ça existe sous-souté. Sikoyo mukolo oyoka ngai oyoka na banzembo na ngai oyoka banzembo na ngai oyoka banzembo na ngai que toujours nazoyemba na tsaba kaida na tsaba mambubele banzembo surtout vraiment komba kaida parce que omoni akaida ezelo moko boye etangisa ba makila ebebisa ba ngale yoka no enefelo mo oui ça si batu bazokati batu bazoka pona guerre wana mutu fils toi na place pour batia embeli mutu anore yebise kutu na solane même ndenga zaboye ndeto zani a na yuta yebise yaya ndenge ezana batu o musuba ya na kaida bayo kuta kaida ma se salama se bando ke na kokufa batu si balie nezage balie balembi donc c'est ça les problèmes et puis elo musuba ina loba boye elo na ina loba Michael Jackson ba Jackson 5 ba ki famille mobimba suka na ba kabwanaka do eza toko condamner mutu te eza siko ndenge eza na ta mutu to asala rémission na misusu kutu ba semisa ba ibi makamnenge utate oyo akute pe azo semisa ngesa ngapi eza na ndeko akomi Nikes na ndeko mo akomi alobi boyeke donc bon ne ko tia ba mbeli parce que bo bande ko yiba basi ba ninga donc entre bino na bibo no yiba na basi siko na kaida batu ba yiba na ba basi ba ninga baze belé ana raison ti lelo batu bana ba basi ba ninga na bandaku na bango bazali mais moninga Nikes na nozo bon baleki nanga na bima jamais jour moko ba yiba leki nanga to no bima peti to na hôtel na to futi chambre ozo pas no moni nga voir même na lala to parce que ton nom là ba place moko na expliquer ndeko na yebango ke moko alangwe to ina misuba yaka na bango ya kolangwa mikolo nyonso akofole mwasa ye abose neye abose niye metolali mais jamais na zwa liboko nanga na simba kwisa mwasa muninga ti lelo na vie nanga c'est comme ça. Donc si go boka bwana ka likolo nini bandeko musuba no yiba baninga basi likolo ko yiba na basi te yango te makamona kaide mesanaki nango déjà ya mwasi ya oyo akomi ya oyo mais bon wana eza ki famille te bana kutu babota makutu yo bokoma ki yoko famille fa bo respecta na mwasi ya moninga tozaki famille yoka mere soto yaki famille et puis ezaki style bana orenye na kati siko tara komba kaida obia kaida ezani désordre désordre na nyoso mama yango ti lelo mona ngana ni ma désordre po moni bo wane na place na uta na makamwana tikokanga mboko oyo baebite yango moni batu toujours mutu azoganga a comprendre place o ngana uta poko mwana po lelo eloko wana evanda bayebi place nga na uta te place na kenda te loni na sala te Nikes ngolo bani osimba ikisika likolo ya kombo akaeda na lobby yo bandi po bokanga monde po bokanga monde yo bandi on eza blague misuba solo yo kanga mero biso yo mtozo bana simba biloko ese ngana biso na simba biloko mais na biso po yo kanga mero biso yo kanga ici po kombo ya site na yo monde ukanga monde po kaide za monde lone na biso bona ngongo yo ba kaide na Luanda mbote na pesi mbote na Socro de Paris Pentecôte kumbi mokonzi ya Mombele 1600 volts donc na pesi ba mbote kuna na Angola kaide zali Montana Fiazola donc neza boye aucun Afrique du Sud akaide za monde et ça est-ce que tu es comme état d'esprit yozo marage non micro lekeli yo biso toza bakaido yebi makamanga na sala na expliquer so rolala pardon ngakutu Nikes expliquer non parce que nga avant ba démission bible za pembeni nga fongola ka 23 expliquer non la folie nga à l'aise expliquer to yoka yo mona ka batu ba panzani moma batu ba panzani bani donc ça veut dire que ça m'a minenya nga déjà né na boye na déjà frère en Christ il y a été il y a dansé mais pour na combat kaida na se sacrifier trop na mamba trop ba ba éviter et puis bokoye bangote un jour tant na yebisa bino bokama bo mona ka toujours régner
Oui, mais pourquoi ton or est né? Il y a un moment dans le bas, on a le bas, sur le long way, sur le lobby, nous, les possible. Pour moi, tout dans le bas, on m'a embassy là. Donc, ma cambo, balo bakeze ya soke ko bimana muna sa perte a mutakisi sa perte. Ngana mutakisi ngana mona bima, ngana mona bima. Ngana mona bima. Ozo confirmer ni keso ozo confirmer. Naza mona bima. Bananyo batanga ba jifu batanga ba pisom. Natanga niyo batwakende Israël kosani kotanga ba pisom. Oui. Donc ce qu'on ngane na botara na bete équilibre kangikini. Équilibre simbi na kine simbi na pote kanyango là. Ce qu'on zo comprendre ngo banjo eza pamba. Faut bonga mati. Donc denzembo bomi ba album. Denzembo. Na idée na donc ne ko simbeli yango biloko po équilibre kanga masolo. Te ozo comprendre te na biso ke ngana mona bima. Bien papa. Ngana mona bima ozo comprendre te. Tuna badwa biso bima yani. Donc mon abadou sur Rose Croix, badou sur Ningas qu'on a mon abima. Je connais très bien. Naibé loni, moi disque nanga. Naibé sur le lokanga, moi nezan, moi d'équilibre. Et bon ma album. Moi disque nezo bima. Ça li kamo na mutu. Disque on est à dance. On est à comment qui équilibre, on est à comment qui on. Ngai mo banze motu ngamo. Na équilibre. Tout album mobimba équilibre ça pour ça bilamba ngamo. Donc, d'ailleurs, quand tu as équilibre, voilà, mais frère Moroboye, na Koriko Niete, bon, na Komagi Nzembo, na Yebisifie na Modoro, tu as fait parce que tout ça qui m'a monté, c'est que j'ai un aussi le bâtiment yopo edenga, to betani parce que ma sola code, Modoro, tu as fait vivre la musique. Mais qu'est-ce que tu as vivre la musique? Fallait to sola ma sola code. Tomasola code de il faut y aller. Ouais. Bon, tant vieux na yaki, mais vieux à ça la préparation mo ya musiqueité A à Z tout seul. Na c'est vieux au bois ka a, ngabo pem na katela. Vieux au bois ka a, vieux singa bon na au bois ka a, à boaka, à respecter au bois mais vieux, mais cela ça nango a idanga petro. Ben et ande comme moi combien bibo Playboy, je fais ça tout seul. Ndeko moi combien le bibo ekenikes yembela biso kamo lo mona kapela. Na kapela na studio banzemba sika bazoyi babani. Olobi koza musique ba asengi kapela. Asengi kapela musique équilibre. Soka yaki na yemba ngo partout ya leo na jonga. Oh. Na jonga oui. Place mais ezali aya. Musicien nyonso asa kapela moko ya mukie so basengi obetika ndenge obeta équilibre okobeta onkaka tina te aya na jonga na jonga bon yebise me respect aya na jonga d'accord ni qu'est-ce que monsieur be na sala mona te aya na jonga oyoka d'accord donc ni qu'est-ce comme ya lina salele équilibre aya na jonga to yaka na ba ndeko na ngaya na ba playback donc yo yemba playback ce playback ezate mon boulot donc on chanteur au kokate parce que ba vrai chanteur asa akapela nde kapela ba yeba vrai chanteur na ayemba d'abord bengasiko ya na bangasiko naza na banzembo ya sika naza pe place naza na ko banu banganga te ke équilibre sapato esui yo moko longola yango et la mele qui monene asepeli asepeli trop ganga trop te single bimaki pour l'équilibre obimisa single pour ça bon nabimisa single nde batutu ba avansaka po batbayi ba projet c'est pour cela nabimisa playboy na équilibre playboy na yembaki na Redia Misi oyo ka vocal wana na yemba yoji ya mamoto na Donatella basangani pour ça la pièce collector ya Versace pour na kanta yala premier mutasangisa yoji ya mamoto na Versace siko taba moni kanta yala ba ibse ke photo ça les blousons siko ya moni kanta yala on ta on a festival de Cannes blouson na yoji ya mamoto côté musu yoji côté musu Versace on a clip yoji akota na clip nzembo ya Playboy to yemba Redia Miss Anakin je sali na vie na nga Luciana bon single wana na ba nga tout ponga na pauvreté nde na bona pauvreté tant na salaki yango na salaki on peut batu bo consommer yango
na boye bosombango na ba maram na nga pe na ba maram na nga ndenge ezaleli parce que denze mwana nezo beta batutu bosombango na pesa binongo et puis na Angola ba pirater na Kisasa ba pirater oboye ki to sombango parce que on sait qu'il y a un gratuit, c'est ça? Et ça sadaka, vous comprenez? Donc sadaka ya ni siko ngo lekisa. Si oh. Ba ti bilon zembo gratuit. Zaba menga. Reine Masiala. Reine Masiala ba itike la bango. Tike la bango. Reine Masiala. André de grande richesse. Donc les indépendants qui s'abattent to ba le kana moko po yo te kolekate est-ce que kolamba pe biloti olambi Damas aussi batu bo se servir. Est-ce que la faute que la batu biloko? Mais on dit que on a mais on riche ndenge ni so comme ko ba sadaka on riche ndeni yokanga toute façon parce que na oteka trop oyoki ngakanga mukolo omoni ezana moinze mwana yana ezana disque to changer ngo déjà moi muke playboy équilibre pe non mona na ezande ngwana te na kacha disque président Zaba Menga na Rita Zang on dirait de London abaïge non faut luka to changer moi muke to changer ki ndenge zana wana ekota disque wana vraiment natika ki on sadaka po batu ba consommer ba comprendre et là on est tolingi ko sala mais dommage to moni bateki on na bakine ba yili biso ngo bateki yango na bakine na bangola bateki yango partout na ba Afrique du Sud parce que batindelinga ba disque ba copier photo na na Philippines droit d'auteur donc muto so ko teka na yango mais ça ba disque na ngati te ozo comprendre ngati mais yo bi dommage bateki na bakine pirate obi pirate de ba pirater droit d'auteur nanga eza déjà parce que ya banzi monanga donc ne ya banzi monanga ya droit d'auteur nanga obi pirate bato ba pirate ka ba droit d'auteur c'est pas bon ba futanga mais na yebiso déjà banzi moneza na changea kiango ya ba même banzi mbozonga na komi ya ndeko mo akomi le bible c'est tout à fait normal obimisa single otika ngo eza na cadeau na public parce que ba saper mingi ba vandaka na sima ya basi ba koka ofuta bandako te. C'est bien. Moi ndeko na rozongisi les questions. Moi nezabwe. So déjà yi avani na sima moi si donc c'est ga danser. Pour ça danser te yo rolinga jomo ya danser ta avant na pa na. To bo vanda na. Et puis tata na mwana na yo bien on te na poto bandako presque za ya ba momi. Ba momi ba bio ba si bona facilité au bandako. Oui bien. Ouais. Oui bien ou pas? Ben oui, c'est lobby ouais. Mais mon bali yo mobali na yo kanga na. Mobali na yo kanga na yo kanga malebe na. Yo kanga na. Yo ka oui, soka lingi na ye. Boso na mwasi na ndako sani. Ouais, ba benga ngo. Tikinda kwa mwasi no kezo. Ba benga ngo ki Mario. Te wana bazairwa ba congolais parce que ngala roza contre bandeko te parce que ta bovanda mwasi ofuta ndako saba mambutu wana ya selo ba nga to beta maso banzembo yebisa ndeko wana to beta maso bandako take pa ba assistance sociale na bato 1% patronal la getu na bango ngana yepo na mamba banzembo na mamba forme mamba bilamba mamba bilamba mamba ndako eko sani nywana na mamba bilamba vraiment ndeko wana parce que est choqué na ndeko yokana so na kabiango na kabiango te est-ce que bandeko ba pirate elisi bandako na bango sel mabe etangisi bana bango na classe sel mabe yete mtawo regete ngam na futa studio ngai mukolo nzembo yanga na bisa album na oteka album so reza ba mam na ngam te senga geki non fona sala sadaka po bat pe balia mabeza. Ben oui, c'est ça. Il y a un homme qui bango de la Bible. Oh, nzembe bini si bongo, nenye ke tu équilibre bini si hein. Ça moye bien ouais. Oui, c'est vrai. Si le kangi. Non, faut et bobi ba. Ouais, faut on dit maka. C'est vrai, faut on dit ma mute. Sikoyo mikolo tozo beta mbunda. Oh. Tozo beta mbunda. So mata mwambe. Obi na mwambe. So matin moi avec Ituna mon bafou. Oh.
équilibre ya danser etika équilibre ya danser etika équilibre na banzemba danser oyo banzembo wana kutu muta mero bimisa nete pona oka batu ba bimisa metozo ezokendeka obi équilibre ndenge ningisa ah ouais mikoto ba Fleury Lubaki banini ngana ozwa tempo na osa ba clip te mais na osa ba film donc osa ba clip quand on va osa ba clip non kasi nazo sa dia ba clip oh non album de Cécilie album esili natikali ba mabanga banini dans album ko yembi combien de personnes combien de personnes Zemba suka butazo kiti viva la musique mobimba na yembi na Bendoson ouais na yembi na Pacheco na yembi na Bendoson na yembi na Pacheco na yembi na Pompo Miyake na yembi na Neymar bébé Wemba ah bon na Neymar bébé Wemba wazo Wemba o Nicolas Saba voix vie na orchestre na yembi na Sampao na yembi na Sampao ya Kinkesere Mene ouais na yembi na grand-père na yembi na batu ebele na yembi na Mazembe na yembi na Kimanda na yembi na Selezino na yembi na batu na yembi na Bikiton yokanga na yembi na Bikiton yokanga na yembi na Bikiton na yembi na nini papa chéri pe surprise ya na kati boyo kaka do na yembi na batu na yembi na Juna Mumbafu do na yembi na batu ebele surtout viva la musique à mobimba tina sima viva la musique surprise za massa na nga Rome ko kapa yembi oh première fois in na studio na yembi na grand-père expérience à danser na yembi na grand-père vraiment ça n'a plaisir j'aime ma petit sapeur tout ça il peut déjà clip na yembi Simon Mbongo na Neymar na batubele donc na yembi vraiment na Luciana pardon na yembi na Luciana Demingongo na yembi na Redia Miss donc na yembi na viva na obazala ki baza na obazala rasouté donc na yembi na batubele na yembi na Manda chante pardon na Manda chante ndenyo ça qui peut contacter bango nyonso wana po bandi moyemba na album no na Nzambe oh quand ozo ba na Nzambe ozo ba ke équilibre simba et puis na viva la musique donc le baga équilibre nga mututu na benga boya ata premier koyemba suka tozaki d'accord et puis nazotala nano parfois tokoyemba elo moya suka to na ngoya ba saper boy na koyemba kaka na yemba ka 20 saper à monde c'est yemba maki mais wera vena wera son andima to yemba nae kutu andima gido a partir ya hotel ni ya ifsenga ke betina ande nze morezo umena ndengwana parfois wera son pa koyemba mais nazotala nano donc album ngo za prêt ité bimalelo hein album c'est si là mais bon c'est si là so qui vient na ngantso na oyemba donc nzembo na kana ebisio wana kaka akoya atie casque toleka ayembika nzembo na ndezana siko to classé siko na lignée ni ya ba saper ou ya ba chanteur parce que na moni le roi ambassa pour la lycée au mo muke na moni komo koto na kama lignée ya ba chanteur hein mais na ba collection tu asikati mona ba tête de morte mona ki nzambala te donc c'est que nazo koka bango nanu oh donc ba bini kesa na makasi quoi mais mingi na basé na musique quoi ouais na basé vraiment na telemina no wana na musique pour ça puis quand il y a la zemi baraja inga zana nwana ba ça peut de pas les bazali mais c'est Ballon d'Or ba John Sambi bazali so yepe na classique ba papa français okuta na zaba menga papa fashion ouais elobi nango Reine Martiala mbote na yango na Grand Duché de Luxembourg bongo elobi nango susu osali papa elobi nango susu na album ango elobi nango su Rita Zangu ya Nzangule nabi papa emba délicace otala Playboy no moi papa emba te na papa emba délicace tous les nzembo azali image tout kobanda na équilibre tina suka na bandolela ka ekaka po yepa ba itolele te tolata na biso na nduyemba ka ekaka
papa oyemba tina suka na nga na ndo yembaka zwake mokolo via daya tozonga kuna wana te mwana ngai oyebisa ngo no grand-père akufi batuli grand-père na mpo na ye mwana ngai bike grand-père na bon vieux beaucoup comprendre donc tala ba niveau et puis ndenge ezana nani naloba nini mo ndenge ezana vraiment boza décidé disque wana disque wana esami na besprit moi bato ebele bayakaka non papa wemba boye papa wemba azolela tayebi bato bayebi papa wemba tili na baloba te presque na loba te ya bai tolela ete toyemba bakompanaki te mokolo bakunde papa wemba bakanisi baomona présence na ona kine mais bakomprendre te ndeni présence oyo ezalaki te eloko wana na explike yango 1 million de fois ngai nazalaka te ngai nautaka oyebi yango nasala inane demi na ngola na kangama te oyebi yango te ntango didie nzongo atindaka ngai na kibokolo nakeluka passeport na kati ya kibokolo yoyebi yango teke didie nzongo atindaka ngai na kibokolo inane demi nangi naluka passeport na Luanda ntango nazwi passeport na ye nakokuta oyebi kaka bamambo ya bafamille fotala bana fo bamambo ebele oyeba nini ozongisa boye na ndako osala boye oyebi kaka bamaso ebele ça sert à rien obeta ona banini siko fo ozongisa eloko na ndenge nango okompane sikoyo vie aye kokufa ntango vie aye kokufa en même temps nazalaka na interdiction wana nalobi yango clair ngati lelo napusaka voiture te bajeka balikolo volant bani bakanganga likolo volant naka na interdiction fali na mona juge donc nanga na bima pas jour yango ezaka fali na mona juge avant ntango naumelai na ngola nakomi na Belgique bakainga bayebisinga no babengi France babi bozongisa ye aya omona juge ntango na ye ntango papa ye bakufi nayaki na rendez-vous ya omona juge tu comprends nakokaki kobima te na aéroport avant ke nasilisa makambo oyo ezalaki ya juge Johnny Sambi Léopard yaopesa mbote Johnny Sambi Léopard babi Léopard aliaka matiti taliaka misuni ye Johnny Sambi yaliaka misuni 1 kilo aliaka 20 kilos ya ngombe chaque jour tongo midi poko yeso osakani ali John Sambi donc oza blende la boze bele bisiko vandi wana c'est la famille tovandaka boye famille c'est la famille tovandaka na biso boye nde omoni tovandi tozokoze so mpe bute komi tolali kaka wanaka tolali place mo basape bakipa te na question moko wana totia eza bamenga na katikati kobenga biso te toya bapede okomo yoka balala resika moko na question mo mutu mo apose nikese epesa okanda te alobi boye esalaka ye mpasi nde bozalaka na akim nde bokabwana est ce que bokanisaka ke un jour bokoki kosireconcilie bozonga nde bozalaka avant toyela mwasi te toyela mbongo te eza guerre ya sap donc problème eya te nzambe ise nzambe ye mo ayebi neti nga na problème na ye te nga vraiment na problème na ye te donc moi nga naosala miziki naza na posa ya tout le monde oyo na motema lelo soka ye maboko eza ya kofonga moyamba na oye alors pourquoi pas azala mi koleka bami nyonso to nazala na bango azala frère koleka bafrère nyonso nazala na bango towela ni mwasi ni mbongo ni eloko moko eza makambo ya sape sikoyo na sape bato mosusu omona age epusani azocomprendre te azolingaka fo asalaka baje wana fo atikaka na nikesi ndenge parce que ye mpe bakotalaka ye c'est ça le problème or so totali bien baje wana eza na baage président Zaba yebi yango président Zaba arrière mosu na beti sapato afashaka mabe
ya yo na ba mike bombeta sous sapato John Leopard ali to tika John Leopard sarana nango repat so mutu ebi de ya ke sokola na yo ta normal nga musique na lo bango franchement j'ai besoin de tout le monde tout le monde. Donc yo ma guerre ya sap à partir de là penzo confirmer ma guerre à sap au tika na yo ngo donc okozongela ngo. C'est quoi guerre à sap? C'est quoi guerre à sap? Mais quand c'est bon que oya sombi a bengisi ba caméra la kisi o wana mususu pa sombi a bengisi ba caméra la kisi on guerre na binot guerre moko allo bien oui guerre à sap tu vois benga on délire so monien saper a ko benga guerre à sap c'est gala saper guerre à sap olobi boyeke yona kim bobundela ka sap bobundela ni mwasi bowela ni mwasi te lo mote zaika to sala délire to bunda te na vimbaka to sala délire to sala délire guerre à sap ezarate guerre à sap ate belo moni mutu so moni na kati ya sap atelemi caméra braqué abando finga batlo se ya poli et puis so mona mutu atira bitumba te anani netinga na mona ke na gagner na ngakim na vanda na ngati na koma leo musicien po na gagner kim sika kim apola yango landa akati lelo ina montre le be na nini siko nga na gagner na vanda te siko komo sa baguerre akomo kita na baguerre na bana mikie so moni epese conseil yebise mutu aganya vanda na ye so moi mutu lelo bobunda azolandoka bobunda seka saini yebisa seka saini apolati eloni esila ate so ganya na o tika na o letinga lelo so yoluganga guerre asapi John Sambi ali parce que la plupart guerre neza boy siko akomo kita na bano tobota nga moko akim na tata normal il me fait pitié je jure devant Dieu guerre ebundama ni délire esa mane na délire musute esa mane wana masa film pe a Jésus sila nango et là on est là pe sila nango nga ko musicien yaka sola nanga na obwako ko yoka so yaka sola nanga na obwaka yo elo ni esila ate elo ni esila poser aux questions okomokita alors biboeke mais petit chinois on se petit chinois tu poser qui tout le temps na petit na chinois siko ni kamuni yo na petit chinois petit nanga otika toujours petit nanga alors biboeke petit chinois les kan émission mo a kitisa gaza yo abika parfois ça allait bien bon ça allait bien problème ezapi soki yango wana esali nini na tuna John ebisinga chinois va futa ndaku fa finga yo po so finga nga so finga eza bato bapeso mbongo meme wana moi bato babengo mona te mutu azali pa na nga so akepa bato fo kaka finga po bapese mbongo chinois alilaka wana eza cope na ye me apeti na nga ndenge aza na mpe azosala cope na ye bo balinga na oyina chinois me nayebisaka chinois petit na nga chinois de kin yebake aigle apumba na ba pigeon te aza mona aigle so zo pumba na ba pigeon olia ba wasu na question mususu yana mo le bibo eke chinois za ka petit pona chinois yoka na sisite chinois nga chinois aza na kati ya famille na ngai mais chinois aza petit na ngati chinois aza petit ya modogo jafa en fait par intérim chinois ya epa na nga pona intérim chinois lelo ko vanda afinga eza cop na bato bazopesa ye bambongo bani mais chinois baoti kopesa jamais bilamba biso pesa ye parce que so lingo pesa chinois bilamba oyo na lobango très bien moni chinois c'est un léopard léopard ali a matiti te so bozo pesa matiti ke ba liboko oyo pesa matiti so kali yango lobani. Ouais, c'est vrai. Vous comprenez? Alors ça cop n'est pas foutu à parler et pas dans un petit nanga mais chinois aza mutu ya modogo chafa ko fait. Ah ouais. Impérateur vient na biso. Nga mutu nanga zaba menga papa français équipe des rêves. Ça peut départ les John Leopard, John Sambi. To lobi ke Leopard mais chinois de kin. Aigle
Apumba na ba pigeon te. Petit na yoka place aux ali. So zo pumba na ba pigeon. Zama yele bon mo ba pigeon ba lio ba papa opumba souti. Mais na biso oza petit na ngo tira petit na nga. Nga leone na bo pour régner na succès. Nde na ba inonga finga ba dute. Ba finga sino de kinso afinga ba pese mbongo ebele, bilo rebele ba rosepela. Nga na tanati. Nga kuna boya ba petit na ba finga ba. Po ba idike. Na nga te ba finga ba. So bo finga ba bo pese ba gaz. Nde tinga sino de kinso eza cop na biso po finga boyebi. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, te aza petit a modogo cha fois ofere balikopana nyonso to mona esangana rara moni éléphant ngana éléphant basangana sangana po ba l'éléphant mais bakoka te boya pe bo ba lesu bo panzani susu kaka ndengwana ngana ze éléphant mama na nga éléphant nga sikone mona te mutu basala likita na Paris aranga basala ba groupe po ba balolanga me ba ko balanga ti nga etake Yesu Masiya na azongi te jako balanga ti OK nga ben Nikes, en tout cas merci beaucoup, on a CP vraiment la sagesse na yo donc nga mona baxi au combo long stage parce que vraiment on répond vraiment la sagesse moko mais pas possible donc au fluidité au lobby lengi te nga na finga te nga na mwana nzambe na ko finga te même leti Hakim ndengezana Hakim c'est un frère frère o ezake marambo to sane bato be ba bien ote pourquoi hein moi te na bombi te na lobi ke non tant na salani yo azara mais apola na e ko pola nenga pola na e muto yo so mo muto alanda yo abundiso kaka donc c'est gazola ndoka bobunda kaka donc c'est gapola donc ya mona kitina ni aba mike nenga zana luka position Didier Nzongo a yo que ça va théâtre ko ça peut théâtre et ça là est bien babi ça y est pas ngana boa que mais porte est ouvert soit lingi libanga ya soit pas lingi na équipe de rêve ça ba menga zo jwa batu ça allait bien. Vraiment en tout cas merci. Mais ligamba King combat King wana faut que musique ya King ba saper petit nanga aloba nanga ke petit nanga nani John Sambilopa aloba nanga ke les commandants de bord de tous les sapeurs. Ouais mais ma ba ona masua. Nga benyo sko King de sapeurs. So moniti lelo na finga te po ba oleka ba finga na ba moni na bisa émission nanga bakoya ebele moi na fungoli nzela na fungoli nzela bakoya ebele mais ngai so mutozo l'accela mba po nga basse classe parce que biso toza pe ba momi ebele po moi bengi yo mais nga fille mona saluer Aminata Kamara na kati ya Suisse aza amimo ya long date toyeba ne banda kala obige même fois ebisanga Nikes oza bien oza nini pourquoi bolakisa bilamba abisinga me banda ojenenga Aminata oto mona netika mo muto telemi muto mo yo lakso elamba mobe ba whisky belo mona bou mais eza bantivaleur wana raison quoi auto tikeli bantivaleur asombi moi kitendi ya lakisi asombi ni ngana asombi ebele mais mona natana te pa fubano mona ngabo Nikes ebi mutu mona kana bibo okoko télématé parce que a sentir présence ya veste a besoin ko télématé pour amona ngo bien vraiment parce que na sur lumière on les obeta na veste et ça les dit bien donc o eza na o collecte alinga na telemaka amona ça les dit bien c'est pas ça va fan na yo voilà c'est pas ça va fan na yo c'est pas ça va fan na yo eza nango collector quoi eza nango collector si bala posa wa job Alléluia makasi bote mobimba lingi bazo mobimba bozo mobimba to mone la zina batu ne image ana posa mo mobimba da senya mona mobimba posa mo mobimba
C'est pas quoi qui tient banana seti na likolo. Ah donc voilà, donc là ton mono voilà. Ah voilà, sepeli. Normal. Ah sepeli makasi. C'est normal. Oyebi ke oza penza oa bogar ya ba saper hein. Abi oza bogar ya ba saper. Richmond. Somo, asepeli makasi. Espère bien. Eza la moté soki nini. Didi. Oza sikoba. Eza soki nini to ya bilamba batutu te balata. Oza na ba collector. Ba collector eza tege o batu na ngote eza ya jaune. Tu as dit eza ba collector. Mais en temps normal to sur la mingi nzembo. Ouais. Vraiment na sire bino boza décidé na makasi ya masa nanga elenga hotel elenga omona zaba menga papa français équipe des rêves na makasa batutu John Sambi Leopard donc neza boye na makasi ya sapo de Palaisie Rita Zangu de London babiye Red Masiala bato batikite Red Masiala quartier neza boye tozo bunda kaka mais bon c'est pas tout ça la bino ba clip te mais ba film si to sali 5 déjà si to sali ba 7 et tikali mususu et puis jeune nyonso to aza saper nazo sala na aussi sa clip ya petit saper jeune nyonso to na bilamba Edino alelio makasi Edino abifa no banda boya abifa banda mission ya kotelema boya alelio makasi akutani na nzambe dodeza boye oyo nyonso touche nyonso to ya musique ya poto oya musique na bino bana poto eza musique ya mokili mobimba na États-Unis na Maroc na Portugal na France Londres et pas il y a ba Pito de Dublin il y a ba Total Espoir Mambo de Dublin toujours na ba mboka nyonso to ya mutete le Japon boya ba disque oyo tina kini tina mboka tina Conakry tina bamboka na banini okuna banini na bashine partout tina kibokolo disque na bino dienzo otinda bino kibokolo otubana kibokolo dienzo otinda bino disque donc d'être zana tokos bosepela tozo meka tomoni ke biso pe mikili faut tozong selengi ya poto zongi tozong sa musique na so bana poto yango ngana osela bino bocha maboko et puis clip nanga petit saper na bengisi tous les sapers toute tendance confondue toute tendance Nikesi Bibianestre là le bibo tous les tendances voilà petit sapeur zo mada pas longtemps oh kota clip wana te Nikesi ana Bibianestre là le bibo bongo siko yo bengi sika ba sapeur bosko so ya inga koto boy parce que tout le monde surtout bana basi na posa tozoya surtout bana basi to la posa bino belé po tozo louer ka ya OK to ebike na Congo basa kitoko bazali neti basa kitoko bazali neti ba Gisèle Tati Gisèle Tati na London nani Gisèle Tati monté magiclo maman présidente Arike Beya, moi c'est qui toko, maman présidente, que tu loi, maman présidente, que tu loi, neti baba c'est qui toko bazali, neti nzembo na nzembo ya, nzembo ya vie na Simon Mobo, mona mère Yvonne, so azotambola, on dira nyata na sete, mère Yvonne, maman Yvonne na Simon Mongo, bomona bomona na nzembo à Londres pe batutu ya Londres bo contacter ka Simon Mongo nzembo c'est silaki ndenge za boaza na Fox nena to sel mixage te a okota nae mais mingi ba clip to ito mona ba chéra Paris yo na kanso ozala non yana Bibianestre là toroya yo siko maka tende na omone le photo sala ya bateau na bateau na Saint-Tropez fozala nzembo mama zaete waka Olia kitoko. Oyo pa lingolia check ko lingolia restaurer za moko na Ivry
na Ivry, hein, président. Na Ivry sur scène, la place Gambetta, c'est Jeannette, c'est maman Jeannette, c'est maman Jeannette et Waka, Kolia qui toko, aux hommes avec Mbisha Sersi. Solia Malangwa Sersi. Malangwa Pedro Moulana Miyagi. On va voir Malangwa zo de Nana Bikini. Maman Jeannette est allée. Vous allez sentir pendant tout le dit nos images j'ai vu maman Jeannette. Vous sentir pendant que vous sentir pendant quoi en Versace. Oh. Aïe on a monté à Versace. Quoi en Versace. Kaya Boupena doji. Ebisio. On a so lié dans restaurant maman Jeannette Waka. Na Gambetta tout le monde ou à Londres ou à Luxembourg ou à Wapi en direct. Chez maman Jeannette Waka. Donc Neneza Boy Reine Masiala. Neneza Boy Rita Zang la japonaise Gisèle Tati. Ouais. Na Arike Beya. Gisèle Tati Motema ya Jiclo. Et Gisèle Beya Motema ya Boss Kasaye. Arike Beya. Arike Beya Motema Boss Kasaye. Gisèle Tati Motema ya Jiclo. Babi London Ekoyate donc Neneza Boy. Paris c'est Peli. D'accord. OK, ben merci beaucoup Nikes Spenza ndenge on dit ma invitation na ngai. Donc comme na suka donc dès qu'on a dit que yoza kinga ba saper, donc otika la kinga ba saper, donc na bakisi merci. Si. Donc na bakisi. Au moins mikolo ne ba tutu ba oya mikolo au moins mikolo ndenge okoma suna succès ke matapoza nango déjà. Au moins bango tu ba obenga yo, bango tu ba obenga. Tous les cas directs, bangotu. Comment? Pour conseil, un seul conseil na opesa yo linga ba finga yo. Ponza mama tsara yo. Si. Pour ceux bazo fingo tenza mena bundelo ndeni. Moete. Ako bundote. Moete. Zamba va bundela fu ba finga yo. Ouais. Hein? Ndena epsa petit ndena epsa mama présidente Keti Lwalwa. Na London epsa Keti Lwalwa tika ka batu ba finga yo. Si. So na zongi koto na mona su petit nanga nièce nanga centricage Sylvie Moulele centricage pour moi na clip centricage Sylvie Moulele donc les ana match ça bien mingi stage seke match ya kitoko quoi John a sa cadeau na ba uta opesa les anniversaires John. Si. Joyeux anniversaire à Kataya. Anniversaire Rosala. Ba cadeau epesa ma batamtema malamu quoi. Ah, bon anniversaire à toi. Longue vie ou mela. Joyeux anniversaire à Kataya la Zé Bilamba. Joyeux anniversaire à les 8. Il y a président pe utaro le. Eh papa français fait pas anniversaire na épée. Ben, bon anniversaire, Nayo. Bon anniversaire, Narita. L'équipe n'a pas cadeau. Parce qu'elle a une équipe de rêve. Au moins, il explique à la femme noire, femme naturelle. Moi, ça boya produit vrai chéri. Au défendre la beauté de la femme africaine. Au moins, il défendre. Merci, John. Merci beaucoup. Merci. Ouais, Batika Nikensi Bayaka, commandant des bords de tous les bassins. Oya Paris, quand dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans un studio. Donc, dans 2 semaines, Oya Kuta ni Nanganzamba Batila. Osambela mingi faut prière et là les qui on a et là on a roti dalo ezate là on a royebiso ezate prière kaka mingi prière pour nzambe kam ta décider ba royino les bazo inanga ba rosala tout ba rosala ba camp mais Jésus-Christ n'a quitté on va na posera disque 100% bilamba boyoka bakanta ya la remix boyoka ba playboy sa remix boyoka ba Simon Mbongo na kati boyoka ba Majanete Waka boyoka ba nzembo ba boyoka ba nani ba Pichunzita les banquiers CTLM
7LM Adefisa Djoka Mutu Bengie na Bengie Pichunzita les banquiers 7LM Adefisa Atalate Boyoka Banzoko de Papi Mukwe Bunda na vie Nze momo boito yembeli bato baraka danser banda ya poto na poto somona mutari mikitisa kaka pa na biso to danser biso to kola na mbongo biso papa zaki na Mazda 500 ye loka banda komona 118 ye loka banda komona papa bangwa na mbongo po papa bangwa na Mazda 818 etikala na mutu ore bazaki batambongo zoka c'est faux landaka exemple ya Deko Mukwei landaka exemple ya Deko Gusevi kona Papi Mukwei bango nde balonga po babunda balonga oyoka banze momwane en tout cas merci beaucoup Idrissa Tonda et mannequin noir Sylvie Moulele sans tricage. Merci beaucoup ma garçon, merci na ndeko ndime invitation et yokani Sylvie Moulele Niesa moto, sans tricage. Na Lili. Ray Brady. Garçon, moi, on est à Boye, Boza, décidé vraiment rien à dire. Merci. Mais na ligne faut qu'on a clip pour qui au 3. Na taille, na mambutu. Vraiment, attention nature attend na clip nature na. Il y a défendre la femme noire. On défendre. On défendre la femme noire. Faut pas congolais, ba congolaise vraiment coach va tu doute. Moi ba coach doute na sima aux bien. Bon. Check. Merci. Moi je vais na Bronson, Nixon, Nelson, na tikelo président le moment. OK, d'accord. Bon, na moni to comme na souka. Oui. Émission ezaki aye. Oui. En tant qu'équipe des rêves président. Ouais. Na clôturer. Bon week-end, que le bon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa français, à vous aussi. Allez, bah gros bisous na Bino, merci beaucoup. Un gros bisou. Merci. Allez, ciao, bon bye, week-end à Tito. Bonne soirée. Bye. Merci. Merci. Allez, au revoir. Ciao. Ok, bye. Merci na bandeko on bolandi biso donc na bo bakoti na retard na ya makini kes bayaka na équipe na mobimba donc monsieur leki kitoko bo tala ngo edi na rolamba ngo kala mingi te bo tala ngo bo ressentir bo mona ke et un garçon moko a respect poli a solo bien do bo CP na ngo vraiment makasi quoi. Donc balasi non yebisa bino te mais ezaka surprise tala kaka biso bengi biso ba étoile le to comme 5 étoiles donc Nzambazo Sala et Dino Imange, merci beaucoup à toi. Donc, sans oublier vraiment Vanakata, vraiment, Soki Nakoko Yemba, bon anniversaire à Manzo, donc Manzo de Panama, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Manzo de Panama, Manzo de Bordeaux, joyeux anniversaire, Manzo. Nzamba Paxle, belé, oumela, gros bisous à toi, donc à très bientôt. Merci Nabino Nyos Bolandi Bison Zambalola Abate la Bino Boutou Malamu que le sang de Jésus-Christ et Nazareth et couvre Banda Kunabino. Allez, bah, gros bisous, à bientôt. Bye. Étoile de love, les étoiles. 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 Noki, natikala nanga isolé.